بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bisono sotosili komona lolenge mikolo ezali kokima makasi. Tobandaki na jour ya liboso tozomona yango eza musika po ete esila. Tope mikolo tozali na yango ya Ramadan esila. Tomona ki musika kasi awa biso tozali kosala niya po ete tokanga 17e jour ya Ramadan. Donc tomone ete totikali na mikolo ya mukie makasi. Lolenge Allah subhanahu wa ta'ala bengi wana katikati ya Quran mikolo ya kokonte, mikolo ya kotanga. Denga lobi ayyaman ma'dudat, mikolo ya kokonte. Wallahi eza mikolo ya kokonte. Kasi esengeli na biso to kokakotelema na milimo na biso moko mukie. Allah subhanahu wa ta'ala komeli biso karem, oui. Ache kareme za l'obligatoire epaye na biso. Pona nini? Denga robi po ete tozwa bobangi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lobi ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Bino bay bosili konzima na Allah subhanahu wa ta'ala natomana bosili konzima ete zalina mukolo moko bogotele maliboso Allah subhanahu wa ta'ala bokozala jige na misala na bino bosali na katikati ya mukili. Esili kozala obligatoire epai na bino kosala karem. Lolenge ezalaki obligatoire epai ya bayo balekaki bino. Pona nini? Po ete bozwa bobangi Allah subhanahu wa ta'ala. Place o ndesenge na biso totelema. Na verset oyo ezali kolakisa biso objectif ya karem. Pona ni Allah subhanahu wa ta'ala cheli biso karem po ete tozwa bobangi ye. Tokoma na bobangi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ba mwa o tozalaki na ba distraction. Allah subhanahu wa ta'ala lokola lingeli biso balamu. Alingeli biso ezali malamu pona biso ekosunga biso na dunia pe na akhira. Akomeli biso kareme za obligatoire na biso na katikati ya ba mwa wana po ete to se rappeler na ba parole na ye. Na mae o ezali malamu pona biso ekosunga biso moko. To pusa na pembeni na ye tozwa bobangi ye. Awa esengeli na biso totelema yango de ezali sujet ya assise na biso ya lelo. Est-ce que objectif o Allah subhanahu wa ta'ala cheli biso? Est-ce que tozali ko sentir ngo ke to pusa ni pembeni ya objectif wana? Est-ce que depuis kareme bandi yo zui deja bobangi Allah? Yo ke musika makasi na mai o Allah subhanahu wa ta'ala pekisi? Yo pusani pene na mai o Allah subhanahu wa ta'ala cheli yo sala? Tomituna ba question wana. Biso na objectif ya karem tozandegenin position na biso ezandegenin. Tozui bobangi Allah ou bien tozui yangote? Allah subhanahu wa ta'ala yebisi biso na Quran lobi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى يبسي بسو بنو باي بنزمين الله بنزمين تومانا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بوبانغ الله نا بوليلي توبنا كوبومبانا Pebo tala mutu na mutu atala nini oyo ngai na sali po ete sunga ngai lobi mokolo ya suka mosala nini oyo sali oza sirke lelo o so kufi eke otelemi liboso ya Allah o loba Allah na sali boye na salaki boye na sali misala ya malamu na telemisaki karem na yo oyo chelaki biso obligatoire na telemisaki yango bobanga Allah. Allah zali connaisseur ayebi nyonso o bino bozali kosala. Tomitu na biso moko
biso na objectif ya karem tozali wapi? Est-ce que biso tozui bobangi Allah? Soki ozui yango te, yeba ete ezali trop tard te pona o. Multiplier ba adoration. Soki ozalaki na bolembu, soki ozalaki na distraction, zala musika na yango, lamuka, totikali na mikolo muke po ete Ramadan esila. Ramadan o soki eleki yo zui bolimbisa mite. Ramadan o soki eleki yo ozui bolamu o Allah subhanahu wa ta'ala che awate yo sili kozala perda munene. Kozala te mutu oyo Ramadan zali kobima ye azui bobangi Allah te, ye azui bolamu o Allah subhanahu wa ta'ala che na mwa oyo te, ye azui bolimbisa mi Allah subhanahu wa ta'ala te. Basengi na Allah asala ete Ramadan o ebima te kaka tozala bai o tokozwa bolamu nyonso o ache na katikati na yango. Soki yo zalaki na distraction, yo kama o Allah subhanahu wa ta'ala ebisi yo. Ko désespéré te, koloba te nga esili, lokola nga nazwi takwa te, nazwi bobangi Allah te, jusqu'à présent nazali ko sentir na ngai te ke nazobanga Allah. Eza trop tard te pona yo o multiplier ba adoration na osala tauba ya solo, o multiplier ko sala misala ya malamu, pamba te Allah azali oyo azali ya mawa, azali nzambe o azali ya mawa. Yo kama o ebisi yo. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى ذلك يبسا ننتوما يبسا بادوراتير نايه e bay oyo bakut basili ko sala injustice na milimo na bango moko, ba désespérer jamais na mawa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Soki yoti siko zita ko ate ko désespérer jamais telema na mai oyo Allah subhanahu wa ta'ala na toma na batindi biso telema na yango sala karem ndenge sengeli, zala musika na mai nyonso oyo ebebisaka yango, zala musika na mai nyonso oyo ezali kokitisa yango bolamu, zala musika na ba distraction, zonga na kotanga al-Qur'an, zonga na koyoka ba rappel, zonga na kotelema na butu, zonga na kosenga bolimbisi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya lobi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah alimbisa kama sumu nyonso o mutasali yo soko zonge pai na ye osali tauba otubeli na tauba o ezali ya solo ke okozongela yango te, otelemi kosala misala nyonso o yatindi yo na ndenge ya malamu na niye ke inda futa yo yango. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Allah azali o alimbisa kape azali ya mawa. Yo soko sali injustice na mulimo na yo ko désespéré te. Yo soki na objectif o Allah subhanahu wa ta'ala cheli biso na katikati ya karem o zali musika ko désespéré na yango jamais. Yeba ete Allah na moment nyonso ko zonga, na moment nyonso ko sala tauba na yo, yeba ete Allah zali wana po eta alimbisa yo. To sala effort na mikolo o etikali, to zala distraité, to zala na distraction pété, essayer na biso to telema, to sala makasi na mikolo o etikali, to sala ba effort na ba ibada, soki to zala ki distrait, to zala musika po ete to ko profiter na bolamu oyo Allah subhanahu wa ta'ala chena mikolo etikali ya muke oyo. Na yo soki yo zala ki ko sala yango eke yo opusani pembeni ya objectif wana ko tika yango te. Inna la nudi'a ajra man ahsana amala. Biso to bungisa ka jamais Allah subhanahu wa ta'ala ndazali koloba ye abungisa ka jamais bolamu ya mutu o asali. So sali lo amalamu Allah abungisa bolamu na wana te. Aofuta o yango totelema na bobangi Allah, totelema na milimo na biso moko, pamba te biso mo tozali témoin milimo na biso to mituna. Est-ce que ngai na ndenge Allah lobi na Coran akomeli biso carême za obligatoire pa na biso po ete to zo bobangi ye? Est-ce que ngai depuis carême banditi siko na zo bobangi Allah? هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.